tonga. Oyo akei oyo atikali biso awa c'est bon et l'autre ezoboma ba journaliste pressé na complexe omoni batu mususu et pas la bango baliaki te ozo comprendre batu mususu omoni batu te mukolango amoni kasi te batu ebele surtout rien à bire mutabimi so ken pia na matango monani te kasi te yango na babiti batu tout bakende matanga ba sans impact, sans idéologie, ba sans esprit. Bonjour Cardinal. Voilà, bonjour ndeko journaliste. Tozali à Mboteatro na batuto balinga biso partout dans le monde. Quand des beaux mon abiso ba beau garçon mignon, ba garçon balata non premièrement bien ou balobara bien, baza na difficulté té, même na niveau ya français, même na niveau ya anglais, même na niveau ya ki arabe. Donc tout est correct. Tous allés à Peggy Titan, na Fennec chef Moko. Fennec a comme une équipe nationale. Fennec a comme une équipe nationale parce que na minute oyo étant que chef, étant que cardinal Nabiso, Peggy Titan Mpandi. Batu wana bayi ko envahissé équipe nationale. Bino cardinal na bati na comme cardinal pour mfumta bati na cardinal eza mutu mo so to moni Karine te et Jaël. Atotanga masolo grâce mise la sexy parce que pendant la minute maman audité autant mon audité donc les cardinal nabiso na poto faut tambola man audité voilà Fennec asilisa chef Mokonzi donc la minute oyo to ine ngana ko rejoindre ba camarade parce que baza ba vrai combattant ba bunda guerre 40-45 ba bunda première guerre mondiale ba il suko accès sous 40-45 là qui deuxième hein 40-45 auto beta petuana mame mili et 40 auto beta mame mili 45 Peggy Titaye to fiakuli papier assassin ozo comprendre donc sigoyo na guerre ya 2006 ozo guerre biso so to bibo vraie guerre eza moto ma kota prison to yebeza nyama encore te nyama encore à kota prison ya buzoba tu comprends prison ya muta salité Ozo ta prison mon boy ya mutu est raisonnaté mutu tout amona que non tu es impoli, tu es mal éduqué. Ozo comprendre mais t'as la biso de toza et longa cacho a exacté ozo comprendre et puis cacho exacté mais longa stress exact te loko longa na longa pegé dans stress oh ngana koza na stress te ngana défenseur ngana sali makamu na internet ebele ba sali yangote donc on a minute so na sara ba fan o balinga René Abir balinga Peggy Titan balinga Fennec Mokonzi l'équipe est solide maintenant to sala masolo à papier na bic ozo comprendre paquet na marambwana te za makamba conducteur ebele conducteur te ya te utaki na ozaki na danseuse oye na yo ou bien ozaki na kuluna oye na ote mais ça siko place mage tozongisi sikoyo le train na rail voilà rail mais mutono zo ba le train na rail to bi danseuse wana yo kumisa ya tinda yo yemta kotsa yo nga Peggy Titan na tikala za mukala mutu te na tikala za mukala mutu nga mo Peggy Titan na fonctionne bien na parler na lia bien na kenda ville na simba $100 peu en plus na voyageur ozo comprendre siko yebisanga siko na minute oyo na ngo diriger ngai kwa nga moko na costaud voilà nga na yebi Peggy Titan ngozolo baboye na ko yebisa elo mo boye na mono za stressé no na comprendre pas on comprendre que ne bat bakendaki matanga otala o sala succès sous wapi sans bango 5 équipe nationale ne bat baké wana mo sala succès yango wana mais équipe nationale yango yango international maintenant au monde déjà René Abir Peggy Titan tano dio faut comprendre au-delà voilà transfert transfert Jésus voilà Jésus kayo okutana na nina na lekechu Telekechu to zwata en kuta mais ndenaza na le vrai parce que bon baza les vraies équipes nationales to kuta na parce que toi famille donc toi Karine Mokonzi po équipe nationale de Karine Mokonzi équipe nationale ya batu o ba perda nde batu oyo ozo comprendre biso ta batu to perda raté ozo comprendre esprit positif Karine Mokonzi elle la baronne ye asali de vie nae a reçu ba ramener na ndenge netala lelo yo ebele batika la ba guerre dans le côté de ba guerre to mona awati ba guerre bino bo finga batu me batu bayokani ko mosalo to tika lo finga batu tende konanga le problème c'est quoi
okozala mutu mususu okomprendre fenek mutu mususu okozala alingaka yo mais ayete matanga tant mususu fallait quand mais ozo comprendre tazo moi pêchement ozo comprendre yo lingola kisaka yo lingaka tant mususu bon olingaka ken piana ko leka ngare ne abir to ko lika pegiti to ko likoleka nani mutu moko te conception internet on dit mona muninga ne ba chele poison to pe ba chembeli akufa na misu na ye surtout rien abir muta bimiso ken piana na matango mona te kasi te yango na babiti bato tout bakende matanga ba sans impact sans idéologie ba sans esprit yo déjà mona Félix Oise quoi ake matanga ba Kofi Olomide to Joseph Kabila longola makoloni la kingakati akende na matanga ba ya Etienne Tshisekedi depuis akufa déjà mona attends OK ne lo kasi ba yo mais papa la ngai na loba no eza makambo nini hypocrisie nga pasi eza wana te na kati papa nanga succès ezali makambo ezali ozo comprendre pasi eza te douleur ya te motu pa kokufa aza te le problème est que bomisanaka na biso ozo comprendre biso tozali bamakambo ezali ebele mais il faut beau garçon, mignon garçon. Formation, tu as formation de l'Égypte. Ngana yo pegiti to yebi, pegiti na yebi, René Abiri. Autant mol toke ba frère, c'est pour na ba formation ya musala. En tout cas, to boyi, to kiminde bato bazan ou ba koti boso. Ba yebi ote. Ba koti. Chef Mokonza yebani, chef Mokonza yebi na elle na zala gi boso. Dans l'équipe nationale na zala gi te. Est-ce que l'équipe nationale ba kabola ba yebani. Bateau va vendre ba jeune ba bani bilonyo vraiment autant bena bilonyo vraiment ba bon garçon ba beau garçon boy na toutes les questions mon Karim Mokonza tindi $100 na matanga ba ken penesa lionde complexe il y a bateau bazaki nini mais j'espère pas il faut vérifier information parce que na limité makambo la bongo bino pe ba pandisango bino pe batboya ko zwa biso mo teke na minute bozinga na René Abir bo mo na ndenge epanzana donc ngana ko loba te Karim Mokonza ça sali vinaye to potana na bato to na kata fief na kata République démocratique du Congo bato ba koki guerre te ba complexé ba kuluna ba impoli omoni loba René Abir parle c'est na loba so ba do tuna ndeti pegi tita eloni ya malamu garada pa Karim Mokonza ala ki se kota na mutuno dépôt internet. D'abord, il y a visibilité. Te kofinga batikala kotinda ngate na finga cardinal a témoin. Voilà, nalinga ki oloba boye. Au moins équipe nationale ndenge zana ya bor na biso matoba na ba pasi ba makambo ebele. Ozo comprendre. La fille mususu ba ya ko intégrer équipe nationale ba race de vipères. Ozo comprendre. Bazo eti ko kotisa ba makambo mo be ona kati na biso ezalaka te. Ozo comprendre, chez Bisso, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de trafic d'influence. Ozo comprendre, nous sommes là, tout ça, makamuna Bisso, selon Bisso. Ozo comprendre. Vous n'avez pas fâché. Ah, Manika fâché, t'as fâché, t'es bon et ça. Moudouloura Manike. Manike, Azali, ser na Bisso ya bandal. Ya Tongo. Oso comprendre Manike vraiment je pense que baza décidé kala tête aux ama biso misato moni boy to kutana vraiment na Manique de John. Oso comprendre to ya bato no so finga fali ya kutana te et bon biso to finga fali pou finga te o finga fali pou basali nini aza musicien azo yemba kuna na ndenge na ye. Oso comprendre biso to za koto lo kwa nga René Abiri. Je travaille pour hériter Watanabe Goga Moto Tembe. Je suis là avec mes frères. Ou plutôt travailler sur hériter. Ah papa Tozana mi Anjimi Demo. Boy Karine, au boy Jaël n'a pas hériter. Ah et bon nga vraiment mutunde mutamemanga pe hériter. Yebi tangu nga na yebana na hériter Watanabe. Karine. Ah papa mais les sons de blabla. Oso comprendre. Makambo ezali batba mesana. Donc tous alliés à balobi avec un pacte d'idéologie programme makambo ezali guerre ezali okoki bitumba te zonge pa na bino parce que biso nde tozawa tozana to ko affronter to kende na bitumba tina suka moto lemba bitumba za te zo comprendre c'est lui qui s'excuse s'accuse ozo comprendre question mo boye yo mutakoti sera ezara janvier ce ko ba janvier te mutakoti sanga ya janvier te mutakoti memanga ezara Abiri Karim Mokonza approuva janvier o memanga nde nga ntelo lo kwa ngai ngana biso ngana mukala te ngana pegi titan naza vrai combattant
Et puis olingi na loba na bombarder caméra na bombarder caméra na équipe nationale na azur relève le roi ngai na travailler le roi nga fingité na lati le roi nga nani bat ba apprécier voilà moi je suis naza tout à fait intéressé téléphone à bien na longola Sony na équipe nationale Peggy Titan. Parce que quand je viens parler, je parle pas n'importe quoi. Mais Bakoulou n'a pas internet. Yo est bien noté. Téléphone à bien maman. Téléphone té. Yo ga foye ba peni na ba xelo mo. Au moni ba jeune mi balozo mono ba bogar moko boye ba osala vie na bona ndenga bien. Ba zate lokola ba jeune mususu ozalaka no côté moko boye banda ko sorola basani oyeno peka côté bobe o sorola no peka basani janvier te yokate yesika est-ce que batindo dalipa elle tinda ngai Peggy Titan na responsable na tika monga olia na ndaku na roula na ba momia ba danger ba ya ba poto otina Peggy Titan maillon fort MC hotel nga na Sony na za garçon malesa maté. Voilà. Ngai, na vrai combattant. Na sala ngote. Muto yebike na équipe nationale, na lobby ango, jeune fille asimisanga sac, o atindanga aleka na loba parce que nga na loba la vérité. Mais ça mawo bon de la j'ai tout ça l'émission, oh na lobby nga na zena équipe nationale té. Na gi maillon fort. Équipe nationale té ba côté ça. Ata ba kotsanga nana ko dominer après côté singa ben na lekio na vitesse babenga ngai membre influent faut ye bango na ndemo lokwa René Abi na sali inane na internet mais na sala combo na nga ndinga mabete kombo na nga ba ebite ke o Peggy Titan mukala boité Peggy Titan etant kolora wengeza ngai janvier na ibana Karim Peggy Titan na yebana na Karim Mokonzi avant ba tout. Oh, on peut pas moi pas j'ai pas. Ah, t'as n'importe quoi, le babon te le ban makambo équipe pasika. Équipe pasika na tuna, sur tuna question on a bi hier au contre nga, na tuna on est na tuna ka biré. So ba tiema, ba 10 personnes ba voter. Peggy Titan na janvier na boka. Peggy Titan en janvier sur la Nyaboga. Anna. Aïe. Nengezada, ça vous mentir avec un partenaire de logis. Peggy Titan vraiment. Tellement Zela. Tellement non ma toya Peggy Titan. Chef académie ya cabinet. Tellement non ma toya Peggy Titan. Donc Timba. Oh, comparant na bomtoa na pakola chokote. Na pakola chokote. Nena zabo na complexité. Ya pakola c'était plus te. Ozo comprendre. C'est le musalo lingé basé au memelier. Ah papa na ajo responsable. Bon, na lingana lo babe biso to sa sube mission ba polémique pa mbate. Ozo comprendre parce que ba te belé bazolo ba trop mais bazolo ba bien te. Biso to ba yoka biso to ba tout moto réparera ba nini te ba pambala. Ozo comprendre au finganga etikalika bongo. Ozo comprendre de guerre sur guerre au koki bitumba te kanga ba caméra pa na bino zonga na ngwe pa na bino olinga biso ka ndeto za en plus faut ba conflit ba négligeant ngote et lolo vraiment et lolo quoi conflit vraiment ndeko na journaliste ba négligeant ngote conflit na biso to ke ngo penati na suka na yo question négociation de ba solo c'est pe na biso après internet des églises ma frère ma kalamai bazate aza église catholique te au monde ba frère Moïse Mie bazate pelipo ozwaki maman wa ken émission mo boé o loko na guerre au pauvre bien de la peine maman ken piana aza mona muketo na koko na bombo ona ko benga maman zo bombo sa na émission non en plus aza maman mukolo biso toza parmi communicateur toza ba communicateur oyo ba le carnet internet c'était pour na consulter ba maman batu toza ba communicateur de masse na bo finga te boloba ka ba éducateur de masse toza ba éducateur biso na de finga te conseil européen ça bande konsu ba kota ba guerre ba fingana ba bomana mais lo baton ba yokaina ba na comprendre ndeko journaliste problème na ezali po bandeko bakenda ki matanga ba ken piana voilà te ça biso pas cité oya kenda ki matanga
papa chéri d'aloba oyo akei oyo atikali alobaki mingi na esika yango batie yo pembeni amoni na ye bake pa fali bakoni mwa pa fali bamoni koto wana anga ndenge ogangaka tokokani ye tosilisa boro mokolo tonga oyo akei oyo atikali biso awa c'est bon eloko ezoboma bajournaliste pressé na complexe omoni bato mosusu epala bango baliaki te ozokomprendre bato mosusu kodeyaki te mokolo yango kasi te bato ebele baosouffrir oh papa la ngai nde naza nakosolola na bato balaka bato ba double sexe te ngai nasolola na bato ba double sexe te ngai na mobali ozokomprendre ngai fo solisa ngai ma na bato ozokomprendre oke nyonso atelema baosote eloko omotala biso nde tootelema ozokomprendre donc eyala bato mosusu bakende matanga chez bango baliaki te moto oke matanga ke na babol tala degra makambo ozokomprendre oke matanga mais oke Mikolo grâce Mbizi oui grâce Mbizi aza fille au impacta et puis après ça ba fille belé makambo na internet malgré belé ba koma na poto mais ba olala na ba pavillon 5 na foyer ozo comprendre et belé ba koma na ba pavillon 5 eza vraiment mawa c'est déplorable tout ba msuku ba komi ko regret fallait kuta songa na Congo hein te papa est-ce que nga cause la problème na Juvenal kibala chou mutazo makambu na etongo akenda poto donc azo vivre à l'aise na pese kutu ba mbote belé na mwasi na ye na bane sika bazali ozo comprendre mona tuna bino est-ce que l'équipe nationale eza bat bagenda poto na ndenga mai tuna ndenga okata mais oui une équipe nationale c'est ça la bat bagenda poto la nzela mai kati na mandela okata maison Schengen pezongi ne faut pas zonga ba normal l'équipe nationale bat bakeile banzela mai bazali nzela okata wapi donc kata bazali eleli singa ngana leli mbika sora ba ngane solo ba est-ce que bazali zela comprenez mais mon émotion s'il vous plaît bato bakenda na banzela ba mai et boso akufa na minito matanga je peux avoir papier mouchoir papier Peggy, tu t'attends toutes les questions, pour te donner qui chuter la biso. Est-ce que tu as la caméra, c'est un gros langue, pardon, pour la bandale, beaucoup ma bio. Natina Nin, n'a pas la faute d'éteint. Jamais. N'a pas la faute d'éteint. Jamais. Au moins, tantine moi en Simon, on t'a peine bazan en haut. Non, il y a pas de kangai, na banana nini. Ma même Mili. Nabi, abima na moyo wapi? Abima wapi? Vraiment. Yo ngana mwana na mame mili na okene wapi sa grâce Mbizi moko solo glo la si afia sans impact wana fia zobodo di yango to bagi te biso défi c'est na comme papa ti dokutu na betie 2018 2019 na bandaki déjà ngana titan ngaloba yango mwana wana na yebi te soki ezalaka nini nanga na tola mbangu nga kokompaye nga te na minute na maillon fort na osama bata mayele na nzambe épargner nga na bazoba te nzambe épargner nga na bazoba omona ba émission na osala te omona ba présentation na nga te je suis un garçon intelligent mot de la fin toka mot de la fin na ngai batu ba retenir karake pourquoi apeso banga batu Karine apeso te batu Karine apeso nga na problème na Karine Mokonzi elle reste l'unique. Je suis reconnaissant Karine Mokonzi. Oui, là je le reconnais. Oui, je le reconnais. Oui, je le reconnais. Ngana otira la boya Karine Mokonzi te preuve aneka ke to déloger batu na équipe nationale. Bisone bato tikali na makambu. Pas fula. Oui. Tikali na makambu pegi titan ngamna na clé de défenseur. Babe nga dire cap. Nani papa na biso Camère. Camère na biso cap na biso. Ce n'est pas de blague. Il y aura trop de victimes d'internet. Cette fois-ci, il faut dire la vérité. Bosala kili kopato, bosala kili kopate, ba makambutu bosala za ba aventure. Boye pour nous distraire ba fan. Tala na ba commentaire, on a combien est-ce que ba fan ebele bazolela les autres comprendre. Yebi combien de fans ba inara tant sur l'autre là pour na moto intel. Osoko ba pe mingi, nyamaka on a janté bangwa bota ba kota bo ba no bosa. Bakota a. Bon. Toko sololana bango tout comme toko sololana bango te parce que internet est glisse te papa bakota
mais benga bango bakota Obanga te. benga bango bakota Oya gel obanga te. Ah, botika biloko, pardon. Marambo tolingi yango te tuna biso makambo eza ya mosala. Tuna biso makambo eza ya mosala ndezawa bandeko na biso bomesana na biso. Ndenge tosangani boye tokosala nini? Tuna biso. Ndenge bolongwe boye. Bon, toke. Nde balongoli bino. Tolongoli nde batu. Nde balongoli bino bosana. Oh, tolongoli nde batu torevoke. Ngo bino, po bino otika sipri balinga bake matanga babengi bino te. Ah, yo kasinga na nzala ya kwanga na Thompson, to na soif ya secret. Eloko rena lobaki bake matanga na bol. On senti mutake matanga na ba boule ke quelque chose ko le fata me ya posa ba misube batine ba kolte parce que belé balia na ba code. Ninga ba posa ba kota repa fali. Ba ke po yo kana ba kota mo repa fali mabeni ba. Biso ka somoni héritier Watanabe. Zana e kaka. Zana héritier Watanabe. Ekita. Zana héritier Watanabe kaka tina suka. Et puis héritier Watanabe akoyemba tina suka. Ozo comprendre akoyemba za artiste musicien. Héritier leki fali. Héritier Watanabe aleki fali pour la musique mosika ko bandalelo tina États-Unis na kidiaba. Ngana yebi fali pupa oyembaka bien ya orgazie. Ozo comprendre fali wana. Ngana yebi me fali ba ozo bima bimo ba tokos o ba professeur so ba nini na yebi ete. Poto kabwana biso to comme na biso na suka question suka. Est-ce que dans l'équipe nationale ba foot la baza na bana basi o batikala. Bato ba foot la bandako. Banana na ba mibali yo banaka na ba basi point. Basi. Ah, banana na ba mibali. Je foot la ouais. Banana na ba mibali. Banana ba mibali. Ba mibali yo foot la ouais. Oh, petit temps responsable na fana na Maduda. Abire. Ah, Bandal. Lekechu. Lingwala. Janvier. Toyebité. Bon, sans adresse. Abnani Nyamako. Yoka petit temps. Ndezawa tozo bundana ba mikiete. Mo bata mikie mi. Quel chapeau là. Et tu as biso tuna so ba question bien. Biso to ba tu mombe to bunda mikolo zo comprendre ba likolo. Ozo luka ba problème. Mikie wana ozo comprendre. Mikie ozo luka. Biso maramba bien. To katina biso.